mwana mwasi oyo aza suzi ya Karine Mokonzi. Ye na Karine Mokonzi nani aleki na kitoko? Ye na Karine Mokonzi aza suzi ya Karine Mokonzi wata aponi penza suzi ya Karine Mokonzi. Botala bien. Soki botali bien figurante oyo wata zui na image ya Karine Mokonzi. Fona kosokisa Karine Mokonzi la baronne. Oui, sikoyo bino ba oyo bolingaka Karine Mokonzi boloba bien. Suzi ya Karine Mokonzi na Karine Mokonzi. Faut bopesa réponse na ba commentaire. Faut bopesa réponse. Po soki na lobi kaka na bato yo balingaka Karine Mokonzi bapesa réponse. Suzi ya Karine Mokonzi na Karine Mokonzi nani aleki na kitoko? Nani aleki na ba? Nazo continue koloba. Mais na lobi na ba oyo balingaka Karine Mokonzi. Soki botie commentaire te ndenge bo mesana soki balobi likamba kitoko pona commentaire wana matali bino po bato yo bayina Karine Mokonzi. Oui, bakotia commentaire. Surtout bato yo bazaka na kanda ba modeli ya nani oyo bango penza bakotia commentaire. Ngape papa robo na bomakata commentaire moko te na kobomelango pourquoi ngamu nazanga ba commentaire. Ale tokende bolanda ngai awa eza likambo beauté ya Karine Mokonzi na suzi na ye. Boponi nani? Eloko nini tindi bopona? Likambo nini? Pokaka bolinga Karine Mokonzi. Pokaka bolulaka Karine Mokonzi to ndenge nini? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko yeba Karine Mokonzi la baronne bisika azali. Azali deja na beauté, azala na beauté. Motakotia nango tembe batiaka kaka na munoko makasi. Soki bolandi vie ya Karine Mokonzi, biographie ya Karine Mokonzi oye moko alobaka na o bato balobaka. Bozomona ke Karine Mokonzi mibali nyonso vraiment babanda kolula ye banda bomwana. Banda bomwana balela ye na ndenga kosakana te. Ba musicien oui, Karine Mokonzi asepelaka na bango. Mais bango bakufela Karine Mokonzi koleka ndenge Karine Mokonzi alingelaka bango. Bien sûr Karine Mokonzi eloka liboso amonaka pana bango eza musique parce que Karine Mokonzi musique eza yaye. Alors soko za soso muta maison mère Karine Mokonzi en tout cas ndenga lela maison mère donc akolelo mbala moko. Soki pe ozali gu oyo ya sepeli. Mais musicien nyonso oyo abima na Karine Mokonzi yende mutamona ki penza azwaki mwasi parce que beauté oui. Karine Mokonzi banda zala ndakala adeka chaka beauté. Banda zala mwindu adeka chaka beauté. Atana zate, atana zala kite, menaza mubali. Soki na yoki ndenge binemine balobaka. Soki na yoki ndenge yemoko alobaka. Mbala moko réponse epesami azala mwasi mwana oyo na kati ya basi. Azala ujana na kati ya baujana. Azala kani ya sikre na kati ya bakani ya sikre. Azala fioti fioti na kati ya ba fioti fioti. Donc Karine Mokonzi azala toujours na beauté pe na goût na elengi. Yango wana tomoni lelo musicien moko oyo babengi wata asiporta kozanga ye te.
lokola supporta kozanga ete akati makambu akezwela biso suzi ya Karine Mokonzi. Bandeko, mwana mwasi oyo ata bosali ndenge nini azali ressemblance ya Karine Mokonzi. Elongi ezokende neti Karine Mokonzi. Me ye na Karine Mokonzi nani aleki na elongi. Tai na yebi te mpo namoni bisika batelemi te. Me na foto azokende neti Karine Mokonzi. Ye na Karine Mokonzi nani aleki, nani azodégage. Na ba tatouage koloba koto te. Tala ba tatouage. Na kotuna bino te nani aleki na ba tatouage. Me likambu na kotuna bino nani aleki na tatouage oyo epesaka posa. Tatouage oyo kitoko. Tatouage oyo soki botali bolobi te. Oyo penza tatou. Nani aleki. Oui, comparaison n'est pas la raison. Mais awa comparaison ekopesa raison nani aleki. Karine Mokonzi bochaye na biloko toza nango. Na bagrade ya icône. Mama YouTube. Fille descendant ya Tchombe. Fille bien-aimée. Ya Général Mokonzi. Fille adorable ya Mama Charlotte. Azana la Chine, Empire Mobimba. Bo tchato le bagrade, bo sanata moko te. Ale bo compare na mwasi oyo. Ba chinois nyonso si batalaki ye. Bato oyo bakomunikaka ye. Karine Mokonzi si bakomunikaki ye. Alors Karine Mokonzi ye moko pesa monaki. Tango monaki mbala liboso mituna onga. O bakezo eleki nanga tania. Men nzoka figurante bongo tala sourire. Awa pina lobeli sourire. Yena Karine Mokonzi. Nani aleki na sourire. Comparaison n'est pas la raison. Mais oui, na site nanga comparaison eko koma raison. Bino bolinga kochaba commentaire te. Bino bata Karine Mokonzi. Bochaka kaka soki balobi mabe pona Karine Mokonzi. Me turo boko cha. Nani aleki. Soki bocha te. Bango kuna bachaka kaka. Septo likamba boye. Barate. Bakocha na ndenga kosakana te. Bomoni soki na lobi likamba midawa. Ozomona ba commentaire. On dirait fleuve bambis. Na mida. Na samu tema so ba papa robo. Ozomona ndenge na komi puissance. Na kata siti na yo. Bon, kote kuna mida. Soko boulaki bongo eza na raison. Oya pe na puissance. Nazomona puissance. Mais yo kakate. Na meki Marie-Laure. Siko na ndenge bien. Tala sous puissance. Na moni bo bata puissance. Neti bozoya. Bon. To continue awa. Nani aleki na kitoko. Karine Mokonzi aleki na kitoko. Karine Mokonzi aleki na batatouage. Na bosa ni eloko mususu. Eloko zo ningisa mokili bolimbisa nga na zongi mbangu. Nani aleki na tolo. Tolo. Karine Mokonzi abimisaki ya ye ba pamplemousse. Mutu ya mwindo. Ndenge papa robo za kozela. En tout cas, Karine Mokonzi kuna na senyo merci. Naza koloba kaka la sanga libele. Pona sala nini? Na bosa likamu na koloba na sala. Ha so la kiso boki libele. Menga likamba kuna lobaki nini? Pona sala. Bon, lokola na bosa nyango siko na osala ndenge nini. Mais bon, esala rien Karine Mokonzi. Na koluka na yeba soki na lobaki nini. Mais Karine Mokonzi alakisi yango. Moto moko ta kodute esa penza ya kitoko. Tokos. Ya vibration. Mais sikoyo fiwana yena na lakisite. Ezo mona na kaka na kati. Ndenge ya Karine Mokonzi za kumona. Bon. Ezo mona na deja mwandambwe. Alati soutiete. Achango te. Po abeti. Maillot de bain. Abeti. Abeti nini? Maillot de bain. Ya nini? Ya bodia. Maillot de bain. Yango wana. Awa abeti yango sikoyo.
c'est koyo. Bezo laksa déjà, wana pe bochango na comparaison. Bo comparer eloko nyonso eza na Karine Mokonzi na ye. Po bake zoye na boule ya Karine Mokonzi. Na kanisa. Na yebite soki posa Karine esili kote kuna ou bien elengi ya Karine sukate. Po soki posesili donc pi wana mta osili sango azana biloko nyonso ebele. Mais soki posa Karine Mokonzi esili te ndenge fi wana kebongo elakisi elengi ya Karine sukateo. Mais bon, ngana opesa réponse te, po ngana yebi réponse, mais na bombi yango, bata Karine Mokonzi, bato yo ba bomba po na ocha commentaire, selo bango bakanisa yo futaka. Po moko sa yebisanga na téléphone, moko kutu te, mi bale. Mususu nde misato atuna kaka, mi bale baloba penza. Papa Robo, oui, bah, commenter to tchela ka bango zambongo. Moussa Roba, bah, j'aime to tchaki zambongo. En tout cas, te tika la seka lisous de. Na kanga pe ma seka. To continue. Na. Kolo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.